Merci la bande konyoso oyo bozuli baku ya kolanda ngai na mokolo mwalelo na émission Tolobela Mboka Congo pe na chaîne na biso Océan du Congo yango bande ko balandi nyonso na pesi bino mbote sika nyonso zo mibino pe tika ete kimia ya nzambe tata ingela o mabota mabino bande ko balandi tozali kaka koloba maimanso mazali koleka la République démocratique du Congo pambate toloba ki ete aussi lotambo ki ali malamu te tokotika ka koloba te pambate pasi pe mawa bande ko soki tozongi mwasi ma bino banso boyebi ete na ebisaka bino ke uta bakonzi babiso bakelaka epa ya papa bosenga libwa bango ezalaki ete bazala lisanga basimbana po ete basunga Félix Tshisekedi na maye oyo azali kosala kasi bomonaki lisanga wana moyokanaki malamu te pamba te topomolaki yango boni tosali maponami Félix ayibi biso maponami andimi kozala la ba Rwandais o baza koboma biso lelo ebongo bakambi bo ekolo Kongo bakene koyokana kasi bomoni basai lokola bayoki basai lokola bakimi ti suka ezalika kokende bomoni biscuit nyo o ebotami na laksibilo place ne utaki pe bomoni ete bayiba melika bali kosala par tous les moyens bakutisa na Félix Kabila na mwana mboka Martin Fayulu Madidi kulutu Martin Fayulu Madidi président élu la République démocratique du Congo tokotikaka koloba yango te pamba te baponaki massivement. Alors eloko wana tokotelemela yango ti la dernière énergie pamba te modèle oyo bato babiso bakufi négociation mokozwa esika te na betaka mbela na bi bandeko nani azalaka pour négociation soki nga osea de la presse négociation na mboko ekoki kosalama te comme nous voulons la paix on va préparer la guerre tokoki kobomba te pamba te tokoki kolinga te monyoko li ya boye ata ko babomaka bato este ya mboka la biso bandeko combien de morts combien tokufi tokolo ba Belgique mobimba tokufi tokolo ba pe ba mboka mususu ya Afrika ya meindo boni bona te la Brazzaville c'est que babomi Brazzaville mobimba bato ba kufi na Congo cela veut dire babomi 3 pays ou 4 pays africains siko bandeko na ngai est-ce que tondi mamilimo ya bandeko la biso bongo ekende po ete bato boko bayokana siko soki bayokani bakutani Félix Kabila président eli po basola nini po basolo leloko nini bayebisa bango ete bocha kimia po bamoni tension ya peuple congolais ndenge eza komata boye bamoni lolengo peuple congolais azwi conscience ya kolela pase luti tolobi tobima na balabala balingi baétouffer soulèvement populaire bandeko na ngai nayaka kobeta mbela partout où vous êtes, il faut vous soutenir la biso à 100% parce que biloko tolobaka ezaka biloko makasi to kende ko changer ba donne na bango tango ba contre la fétiche po ba loka ba bouleverser biso to eto pomoli yango nde bomola kata muso ezo tenue wala po ba yebi ete toza ko pomola bango pe tozo landa bango na lisu ya makasi négociation la Congo ekozala te on n'a pas pour négociation nous voulons la paix à toute étendue à République démocratique du Congo pe ba oyo nyonso babundisa ke ekolo la biso bafuta ya solo bandeko la ngai lobi moleki mwana mboka edi kapen abimaki abimi bokolanda bilili en tout cas ezalaki pasi kolela po etasali mibu ebele kasi peuple congolais to pe ba entourage to libota liaye balobi ete edi kapen asamba na martyr to la 20 mai procès wana ezala libanda po ba condamner Kabila ba condamné Jeannette o ali tata mosi ya Kabila ba condamné batonyo so babomaki Mosé Laurent Désiré Kabila est-ce que kosalama parce que y a bimi la mesure de grâce est-ce que ekoko kisama po moto basi ba gracier ezalo kwa bakanye monoko na lobaki ezali kambo ya kope ya liko salama balakisi bilo ba démonstration ya lokuta pona na bato babimisi plus de 200 personnes bato babimisi wana soki tolobi to landela bango ndeko la ngai c'est difficile. Merci pour être libéré bango mais est-ce que justice est comme ça ndenge peuple congolais au 5 Jude ka mon réalisateur tela biso machine kula tolanda ndenge dini ko bimezalaki esengo ndenge ezalaki pe déclaration ya bayimboka ko Wow.
qu'on approche le véhicule. Laissez passer. En direct de la prison centrale de Makala, sorti de Edi Kapen. Kasi est-ce que justice est salama? Est-ce que justice est salama? Est-ce que Edi Kapen a kosamba? Est-ce que Koloba qui est le vrai assassin à Moussé Laura Désiré Kabila? Est-ce que Bakoloba la biso ke moto oya bomi Moussé Laura Désiré Kabila kombo la Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila? Est-ce que Bakoye bisabiso ete moto abomaki Moussé kombo la nani? Tope babomi likambo kaka bongo Edi Kapen abimi esili aokele mikili ya bapaya ba réanimer après ba pesi émission mususu. Siko Congo ezali kokende wapi? République démocratique du Congo sous Kanango et Alinine. Tozo kende assassinat sur assassinat, tuerie sur tuerie, tozali kokende koboma sur koboma. Entre-temps, bana wana délinquance ezo koma makasi. Parce que bato babomi. Bake baboki bango na ba force commune. Siko justice ya Congo ekosala musala nango limukolonini tango biso tozali sous l'occupation. Yango tozali kosenga na bana mboka ba peuple congolais tokoki kondima appel moko te qui a ba leader politique la biso ba kele ko siéger les États-Unis. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Martin Fayulu président élu a le droit ya ko supporter peuple congolais pe ko revendiquer makila ba bana Congo. Baza la droit que le coup de la Kabila te quelqu'un qui na réunion moko ba bongsela bango tolobi NON. Notre président a kokele biloko la te. Félix la Kabila ba kele ko négocier. Pourquoi bango balingi ba yibaka minerai ya mboka Congo? Ba salela ka yango et puis ba étouffer peuple congolais. Éducation ezati la kati ya mboka oyo. Na kati ya mboka oyo to la forêt équatoriale ba bola biso ezali ko kele ko sala na Belgique ba ban o bango batayengelaka. Ba bola ngo utaka wapi? Mikila poto ba ban o bango ba ko salela musala. Ba bola zo utawapi? En Afrique bazo puiser à la République démocratique du Congo na forêt la biso. Mais bana na biso bazo zanga ba bon ya ko vandela. École na ndako ya ndele na capitale s'il vous plaît. Et bon la ba province bo monaki. Bala bazo tanga te mvula soki beti bala ba ko tanga te bazo koma na capitale na cré na foufou s'il vous plaît. Ça c'est qui l'éducation elle ba pesa. Et alors Félix ça y est a bafoué l'éducation ya bala à côté la rythme ba rwandais on baza ko utiliser pour nous tuer. Est-ce que les Congolais peuvent accepter négociation à président voilà? Non, nous ne sommes pas la pays à COP. La République démocratique du Congo. Où est la démocratie de la République démocratique du Congo? Jusqu'aux preuves du contraire, tous allez vivre sous l'occupation, sous maltraitance. Tous allez mandaté, commandité. Les peuples congolais souffrent. Les peuples congolais sont liés à la moutée. Mettez là 12 millions en Angola qui pas député, le bureau provisoire. 12 millions les conseils s'habitent à l'Est. Ba fouti ba soldats congolais malam. Ba quitter ces bango à l'Est. Ba bengali ba rwandais, toche barrière. 12 millions on est ko fouta ba enseignant. 12 millions on est ko bon c'est l'hôtel qui ko bon sa mai. 12 millions on est ko bon sa banzela. Rien ne va la République démocratique du Congo. On dirait pouvoir beaucoup maléfique. Et tellement la carte de la République démocratique du Congo, pays riche, mais peuples sont souffrants. Tu as beaucoup de pauvreté parce que tu as habité pauvreté au Congo. Tu peux savoir comment moussous. Les gens ne mangent pas bien. Banzela est alité. Transport il y a 1000 francs et qu'on coûte 5 000 francs, 10 000 francs. Alors qu'on y a dans le moutazo qu'on y a. Et bon on connaît ça moutouana à bonga mon colonie. On connaît ça moutouana comme ma propre mon colonie. Nous vivons dans la saleté, mais un pays scandale géologique. Pays où ils ont ma belle fertile. Tout ça, deuxième pays où ils ont ma belle fertile. Mais si koyo, mais pays les plus pauvres, on ne peut pas accepter ça.
Na uta ko yebisa bilo métissage auto ça la Congo yango nde lequel biso problème. Na be mission les gars qui na uta ko yebisa bilo ke na lobby. Ba Rwandais basala effort. Ya ko pesa basi na bango basala ba deuxième femme presque partout. Mais batu balobaki la nga océan tu exagères. Total à siko. La femme qui est censée ya koza la conseillère, ya koza la mosungi po Congo tambola malam. Total na tribune aye. Total la place oya zwa kesengo. Total la place oya festo yaka. Et bon la simalango to zonga po to silisa la biso. Merci Judeka. Na banzi bilo moko bomoni ponga na lobaki na kobala ko luka bilili pona kozongisa peuple congolais pe ko motiver ye po awezala ka éveil ya conscience awezala ka bisika to analyser ensemble awezali éveil patriotique. Nous voulons la paix, tolingi to libérer mboka la biso, tolingi minérer ya mboka la biso salisa biso to boyi bateka ka yango la nkuku to boyi ba vautour wala ba kaima wala ba zwaka yango bakina ko lia kango bango ba s'enrichir na ba famille na bango minoritaire. Oh, ils ont vivre. T'as la COP. Bino moko bomoni. Comment bako bina bako sepe la bilongi la ba morphologie la yo moni ngo ya ba congolais. Nous les congolais to yebani. Yo moni la ba nilotique te. Siko parmi bango boso moni elongi nani. Oh, ils ont kata makinu wala. Siko boye bisanga na boye. Na lolengo bino moko bo vivre. Boso bisanga Congo ko vivre. Congo ko vivre te. Po to tambola ba sia. Tozo tambola la bato mabe métissage eleki bangonde bazo kota pour la koboma biso pour bango ba primer. Alors tolobi NON, on ne peut pas négocier avec le diable. Tokoki ko négocier te na bato nyoso babomi Congo. Tozali ko tombola ba mort ya bandeko la biso la este, tozali ko tombola rapport mapinge, tozali ko tombola justice et salama. Et puis justice on est à l'étranger, t'es à la Congo. Tous les Congolais rwandais, tous les assassins de République démocratique du Congo, tous les sanguinaires des criminels, il faut que kanga bango à la makala. Tant qu'il y a rendre bango visite. Il faut biso toye ba nini tokoki kosala la bango. Biso moko ba Congolais parce que bato ba kufi ba Congolais. Ba bomi ba Congolais partout et ba zongeli biso na politique ya ko kanga biso sur la bombu poto ke na kosala la bango. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça ban la biso, bande ko la biso, l'heure est venue. Temps est commis. Oyo prophétie ya Fumukimbangu et sala musala ngo bande ko balade. Soki sali musala nango te, les Congolais tokokufa. Nzamba koloba ete na tindaki moto langai po asali sabino, alobela bino, mais bino moko ba Congolais bo refuser. Alors richesse la biso et ça le saka batu mususu Dieu n'est pas contre ça soka pesa ki biso bozuala ezali po biso boko to vivre lango po bana biso ba vivre yango bana ya bapaya bayebi coltan bayebi cuivre bayebi cobalt bayebi manganèse bayebi biloko tout ebi makao mais bana na bakolo eloko wana bayebi yango te esenga na yebi kolba soki coltan esenga na yebi kolba nini cobalt esenga na yebi manganèse cuivre peut-être la moni na moni essence namoni mazout. Est-ce que ma richesse là mususu na ebiango? Na ebiango te, alors on ne peut pas vivre comme ça. Ba Congolais, toza kokende la soulèvement populaire. Na mitu na bino, na makanisi, na maele la bino, ngonga ebeti to se soulever, ba ancêtre la biso bazala biso elongo. Bazali contre te na makambwana, yango lazali kobeta mbela koloba ete tout Congolais, prépare-toi en conséquence. 2021, ezali oyo Congolais ache mutu na ebakata. 2021, ezali année ya libération ya tout Congolais. Ezali libération ya baimboka tout. Alors toko kita partout.
tokozongisa guerre bisike utaki lokola guerre na biso ekotaki na Rwanda tokomema makolo biso inde kozongisa yango tout bonnement na Rwanda et puis soki bato bako riposter la guerre sera long et populaire on récupère maloba ya kitoko wana pona koyebisa batuke tango yo telemeli biso tango yo lingi o empêcher biso la guerre sera long et populaire que Dieu vous bénisse nakomi na ngala suka na ebisi bino bombela mai ya pio po ete congolais akozonga simate ako accepter négociation te ako accepter le komoko te parce que tout ezalaki négocier etala ebomi mboka nzambe ya lola alekala kopambola bino. Merci encore une fois l'équipe technique. Merci à notre réalisateur Juleka. Merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci à Pape Dieu, directeur recherche stratégique. Merci à Sango Mokonzi, Paré Bemiso Babiso. Et merci à mon ami de tous les temps, Dieu le soit. Et vraiment, l'inomo que Monseigneur les soit en colo, ça fait un bail. Nabino Nyos au Bolinga Rabiso qui l'a me plus 49 pour que le connaisse à Pekato, pour amener Angola, no bondi, à Botard, Bonoit, la R émission comme Nabino, la reine Queen. Maman d'Angola, la mokita no Florence Baton de Mido, et pourquoi pas Aboule pas dans mon collègue loco. Quand Tangaye n'a le Bino, bye, ce qui est soit été, Tokokuta la Mikolo Misalikoya.